lisolo tozolo bela awa eza nini lisolo sujet lelo eza ke non pona nini ba jeune fille ya Kinshasa ya Afrika balingi kaka mibali ya poto pona nini ba jeune garçon ya Kinshasa ya Afrika balingi kaka basi ya poto toyebi te banani balukaka mbongo to banani balukaka te lelo tozala tokuti bandeko na biso basi tomoni bazosala coupe na bango ya makemba bazotekateka bon totuna bango question moko na moko soki ekozala ndenge nini tolanda kaka awa masolo ndenge ezali. Bonjour Yaya. Oza bien? Oui, toza bien. Santé non ndeni. Santé calme. Comment on a bébé bien ça hein? Bonne chasse, ma bénédiction belé. Tobi boy. Ils sont habitués ezali. Nde to mona lelo yo ba jeune fille ba to moni ozoteka ba jeune fille musuba oluka mbongo te basi kitoko lokwa yo mais balinka mibali ya poto. Yo ko loba ni pona ba basi lolenge wana. Ah, papa, eloko lobeza yango te. Ngana bibio na ngala sala boesunga nga makasi na luka mwa 10 francs na nga. Na papa akinda kosinga singa wana ya fuka na bongo. Ok, vous m'avez senti nous sur le bord de bien donc yo monique ok no luka otambola mso na ninga mabeto ke no senga mais au préféré na yo na mbongo mso sumbai no apesa ki yo po osa mbongo na oteka no makemba bongo. Oui, eza bongo. Kwa singi lelo ba opesa nga lobi na luka ka ba singa pe ba opesa nga yango le préféré nga ko nga préféré na sa na nga bo. Na luka mwa 10 francs na nga ki kontinue esunga nga. Siko komo no nai? Komo na Micheline. Micheline bébé no nai? Eh, bon bébé. Bon deka ezala bon momoni ser na biso. Stella. Stella. Ba kombo ba bébé ezali yo comme so ya papa asakisi na maman bo comprendre nga na obuko na munoko. Bébé Stella. Donc merci là vraiment vous abonner toujours na Kin Makambo TV. To tambola to tu na kaka moko na moko aloba ndenge ezala. Siko pona ba jeune fille wana o tu ba pasaka mibali ya poto conseil no kopesa bango po yo za awa me oluka mbongo na yo. Et ça le peut bien. Conseil no kopia ba. Bata poto wana bon. Bata mi ba commence à comme na poto bo bando soane a comme ya fier tongo singe mbongo amona kwa ke. Ouais. Yene mtadon ezango lisunso zango ko sepese opesi pe muninga no mais attends to singa na biso. Je connais ba mbali msuba za moi si msumo na za mobile na ye atiki mobile ne pa moni mutapoto a profiter que lingane ka mutapoto. Wa baba zoba. Ouais maman. Baza zoba. Soki ozu mobile no kanga makana ye poto eza eloko nini. Soko zoluka pe okende pe kaka poto. Merci bien maman kombo nani guys. Mama Naomi vraiment to sepe makasi. Sikoyo Mama Naomi. Boko pesa mama ele ni basala kwa bino saki ndeni po ko moteka boy kasi. Oya mkiba pesa nga wana ko pesa nga ona tuna bombi esu. Nga yo na temi silo message. Nga yo na temi pe na temi si message nga na linga don esu nga pe makasi na ozanga different ata so apesi nga te awa na ozwa. Ne ya onde pe esu nga makasi. Awa nga le mtu akanga makanja nyeso nga le akanga masolo. Mama na nga. Na kanga pe masolo na makemba somo mwete. Vraiment bien là na sepeli to sana ba maman balobi maman de mobokoli moi si ayeba lobi akozala maman yango lingaka ba aventure te omoni bana basi lo lenge to sana maman Micheline maman Micheline na maman biso maman Naomi donc maman balobi ke na mbongo mukie oyo papa pesaka bango mobali na bango mobali na ye donc yango asala mombongo ne ya makemba donc to pesi conseil na bana basi oyo bamona ke eloko osala ezate vraiment ke ne otambola palali ki sasa mayebo kingi ngolongololo vanda kimia lukambongo no lokola mama Naomi na mama na biso Micheline ndenge bazo tika to continuer ko tuna bandeko na biso sujet o to solo bela kaka ke basi balingi mibali ya poto et puis mibali balingi basi ya poto ekosuka wat mais mama na biso na ebite moi mapanga na yo ba dédicace ba mère ve na yo ba mbote no opeste pa mandeko na yo poto la na pe mama na omi pa pesa mabanga na ye mo ba mbote na bata poto na bata kishasa ko pesa ba mbote pa na pesa kuna tala tv kuna na pesi ya nanga Tarsis ya Malonda famille Malonda na pesi ba ono surtout ba mbote na pesi bandeko na biso mususu ta bosse nanga kubuya na pesi bango tumba mbote na bango ba meilleur ve na bango. OK, bazala bien. Bazala bien. Na baso ba ko luka mbongo te ba luka mbongo. Na pesi bango ba mbote na bango nyonso. Na pesi pe na papa biso. Merci ma Naomi. Mais moi ba mbote
napesi famille Panda mbote, napesi famille Mosengo mbote, napesi Patifio mbote, napesi Benedict mbote, Benedict Mosengo, merci Mosengo, Frelia Mosengo, Miguel Ngomba. Nenge bana baso baluka mbongo te bali ko senga baza courage ko bino te ko pesa ba conseil ni dala TV kuna pesa ba conseil balanda bino ngeni ko te bande ko te bangu pema merci basa la mingi ni ko bangu pema luka na malembe ndoko zwa wa eloko zo luka wana okozwa ngobaka na koteka bona business bweko otango na mobile mususu te pone kende bien te ifo kotambwa na bosembo biso toteka bona sana mwana na sana ndaku na odependre na muke o mobile oyela ngai merci mais bon balika ya ebele est-ce ça malamu ya ebele bongo mabe soko ke liboso ozonga no sima lisusu te bongo mabe ngana oteka makemba na oka na soni te obilo na ngai yango bilo asoni ne makemba bilo le mababa koni na senga na ngai te poso sengi bakoseka yo bakofinga yo na senga rate na mukio nazozwa to partage ndambu na pie mobali ndambu ope ya ozwa apesinga to vivre ka bongo moya kobomba pe muke ezali merci vraiment maman Naomi maman na biso Fideline Micheline vraiment aimé to sepeli to sope bande ko musune na mseka bino eza musana bino simple serviteur na bino toucher alinga to yaki poto tala ba mama ba ebisi bango balanda ka loyengete basa basa loyengete na mwa ndambo mobali na bango apesaka bango babombaka bazwi bateki bafuti ndaku bazobokola bana bazokene ba classe tout ça ouais on est toujours dans les quartiers ndeka na ebisa kibino bo s'abonner toujours na Kin Makambo TV to yaminde on a biso mobali awa bonjour papa na ngai bonjour ndeko na ngai toucher les cœurs artistes ouais comment nani bande ko pe ba bon comment na ngai Freddy Botembe famille Botembe comment na Freddy Botembe commandant Céleri merci papa na ngai solo bela awa auto so continuer pourquoi ba jeune ya Kinshasa bien ba jeune ya Afrique balinka ka babala basi ya poto et puis basi o ya Afrique ya Congo Kinshasa balinka babala mibali ya poto pourquoi bon tala ka nde monde ngo ekende lelo ba chéri musu ba comprendre le kete ba jwa kino nde ba ko sabango mais biso na kini pe to ko sa so ba chéri te en vieux moi ça on vieux poto agende poto amona makambo na poto ase satisfaire asoma lupangu asala bojwana amena ba vie moko ya lingi bon biso ba jo musu ba ko avivre na moi sima na poto pona nini atiki ya Kinshasa linga ya poto ka ani ke pa momia na pesa ani moko sala e po azalaka moi ba coller ba bilambe zoya dans moi chaussure moi veste moi là moi compte na ba ke plastel agent stel na ba ke lo mo kozo code ke kuno za moi ko se to tali bongo lo bien papa na ngai Freddy eske basi ya Kinshasa o baluka mbongo bakula jesi bazate donc ya poto nde baleki bona luka mbongo to ndenge bon ana kini ba courageuse bazalia to ba se belé abaza ba bunda na via leo na za kina basi bale sa palin basi bango na moi si ya marathon a ki équipe asalisi pe libota bana ba otang membala osala te ba vivre na bango ba bena normal ba osona basi wana ba mfie libanda te ne to mona mwasi msoza mobali na ye mais atiki na mobali na ye mobali pa pesa ye mambongo mais afie ka mwana poto moko ayaki to sofa na flat moko pona nini makamone kosila te pona nini bon pona ngana wana basi mabe wana basi mabe ko na vina mbangu izoke liboso tia wana na mbalo na za Kinshasa wa oyo akaswana yo boumeli ayepasi na yo mbaya na poto to na poto kuna ana mwasi na ya ndeko nanga sikoyo ndenge zo continue koloba omona mwasi aza awa na mobali na ye mais azola naka muta poto pona koyoka poto toni est mobali aza kokito kokite oh komba poto eza nini ba misu enviara poto eza lola te ya paradité ouais Congo pe mindele kuta olo a Congo bon soyo vieux poto ato kei mais pour que poto zana makam merci makam ngo zo na kolu
Nakoluka. C'est une question très capitale. Aux ana réponse nango bien reçue. Nena Sarabino, muto a filmera ngai na bosa na raté babu image. Moinda ngolo mona mobalo so sekimi nous pembe. Le roi ebimara pa njoko. Ye wana zana sima caméra. Benganga ozo numéro na ye wana. Bon pour moi ba dédicace na yo ba mabanga na ba ndeko na yo ba meilleur vena yo sala bien. Na boki na boso dédicace na liboso na mosi na ngai Nathalie Pay. Ouais Nathalie Pay. Ouais maman bana na tapalin. Na be simbo tepe sur na grand frère na Pepe Botembe. Pepe Botembe, famille Botembe. Abesu mbote na grand frère na Doudou Botembe na Catalman. Ouais, bala maman Clémence. Bala à Berlin. Ouais. Après oncle na Botembe Jacques. Ouais. Na Allemagne le ki na Chanel Botembe na Paris. Ouais. Le ki na Joe na Bordeaux. Na France. Ouais. Na besu oncle na Baudouin na Canada. Ouais. Tantine na Del na Allemagne. Merci bien mabanga et continuez ba mabanga ngwana me papa na ngai. So conseil nini okopesa bana basi o ba mviaka mbala poto et puis mibali oyo ba mviaka basi ya poto. Pona ngai basambela Nzambe. Kwa Nzambe na wala nzela rokende. Mwasi nya robala. Mwasi robala ya poto be ya Kinshasa. Sonya dans suba ko bala dans suzu. Ouais tioko na moni ope awa. Dans suba ko ke bala pe. Aye, à part poto ke Zambie. Ouais. Yo bule poto me ke Zambie be ke Kenya. Ya kana Nzamba lingia. Shoya te. Merci. Yango. Basa kana mbali na bango basa pe na basi na bango batika ko envier. Batika ko vie ko lulolwa ya mabe. Ouais. Nadi ko manuma boya ngo. Ouais. Ko lula mosa moninga te ko lula loka mokilité. 10e commandement de Dieu. La poto. OK, merci bien. Djogo Nabiso, comment on a vu que tu es là déjà ba TV. Très fort. Merci mon frère. Merci mon frère Freddy, to monani Djogo, to monio awa. Bonjour, comment on a ni TV yango yo. Oh Djogo Bolo, neveu à Jimmy Mbonda. Ouais. OK. Oh Djogo Lolo. Yo, neveu à Jimmy Mbonda. Neveu à Jimmy Mbonda. Il y a trop et c'est moi makasi artiste makasi boye tozi mo occasion artiste makasi boye donc photo pesa moi chance pour ta la gaga donc mingi on le besoin na ngome to garder gaga. OK, merci bien. Mais question na biso eza nini? Famille Tchungani to boa bino bien Christian Tchungani ya bino ngwana. Balobi boye mais pona nini basi ya poto miba comment? Pona nini ba jeune balinga basi ya poto. Pona yo. Je vais lingi basi ya poto pona ngai selon yo préfère pas la moisi ya Kinshasa ou bien moisi ya poto selon yo pona ngai pona basi ya poto la caméra ndeko basi ya poto ouais bon avantage nini ndongo yebelo basi ya poto bana avantage ebele na ba bebele pour façon pe vivre pe na ne biso do vivre awa donc mawato donc yo na moisi na yo tiki yo ndika ya poto bongo na te bango ba basi elle kamwa ko poto mara wane so moi so donc elle wala yo mo chauffeur obi mutuka oyo mema so na moni kile moi so ngaza na ye ndina zara na ye mo kalime ata mabebe na supporter kaka to va na biso liolo baka te ke so na so moi si ya poto na kin bataka basi kaka poto pesa poto ya ngolo la te partout. Ouais merci Djogo Lolo Maramolobi vraiment na c'est bon selon yo ce que au préfère au bala moi si colonie selon ngai selon yo selon nga moi ko les ebele Congo net ngai na kipola ngai kolote ngai na kipola kolote et tant qu'artiste na linganga moi ça ko pote ma bien moi ça linga ngai ma bien lingi to fa na biso. Merci Djogo bien parler mais moi ba dédicace na ma banga na ba mbote na yo et ça la genre émission na pesi ka ba mbote trop na famille Kusekimina na famille Kinima famille la dinjongo tanti nanga mikili mbote ya trop noko na Jimmy Mbonda mbote ya trop Jimmy Mbonda beta Mbonda Jimmy Mbonda Glory Rich Kevin mbote ya trop Djogo na bino yoyo na pesu mbote la masa nanga Zidane artiste makasi Misa Ferre mbote ya trop si dolongo na bosanité koko tuzai toza on est ensemble. Bon conseil nini opesa na mibali o balinga ko bala basi ya poto oyo pe basi balinga ko bala mibali ya poto conseil ni opesa bon pona ngai conseil na opesa na mibali o balingi ko bala basi ya poto bon bayaya moi si bon to ba basi ya o bona moi na poto la moi na king bon to ba basi kaka donc elle kamra ande akopote maka ande so moi ça bizali malamu o pa ina ye so bizali mabe e de pa pe na yo pe yo po ro chanise pe o chanise moi si pe akompela ko pote ma oyo no olinga bon
na suki na ngana mingi. Merci Djogo vraiment to sepe na biki obosele mutu musute o bakse moi de bika. Na pesi don esengo makasi na pesi bota makasi na bebe na nga wine na widovi. Papa bino yo artiste makasi Djogo Lolo don mbote ya trop. Solo Lolo na mokoto don. Les gars. Merci bien Djogo Lolo, merci Toti Djogo qui est bien. Merci Djogo Lolo, salon Lolo na mon koto. Après si ba tout mbote bien. Bande ko boso comprendre to solanda ma solanda ngeza. Mama Maria, Mama Madia, kubula bon seka balula. Mama Maria, mama ya bana. Papa mama, moi signon sans ali moi si. Wa ko peso bolingo ya solo, ne okofana nae. Tozo continuer toujours ko tuna tuna. Ba micro na biso toleka. Pour la naissance na Kini Makambo TV tabita mwasi mbiji mwasi ya mwindu na ngengiri mwindo ngolo ya yongo wana bo s'abonner toujours na Kini Makambo TV boko sala décité tozo continuer toujours kotuna bandeko na biso masolo pourquoi ba jeune ba lingi kaka bonjour ndeko na ngai bonjour journaliste ozabika bandeko na kombo nani kombo nanga tumaka na mbunda bon si jeune na biso ezali tozo continuer le conseiller s'allonger ndeko na biso ya Kini Makambo TV tozo tuna pourquoi les jeunes africains, bien les jeunes Congo, les Congolais, les linka kolinga basi ya poto. Pourquoi pe basi ya kini o ba fina biso kinoise, ba linka kolinga mibali ya poto. Na ebite so ilobe sali wana. Bon. Grand journaliste ngana ko pesa réponse wana penza na ndenga moko ya bien. Donc yo moko outuko yo kanzembo DJ na biso oyo momboshi ayembele biso basi bambongwe balela mbongo oyo ki angote siko moi sika ta ndenga ndena zali so ndena za boye na za kutu propriété est-ce que moi ça olelanga na na mbongo te est-ce que moi ça olinganga aolinga mobale wa za na mbongo so ngana za basi akini pe balela mibale à poto makasi po bazana nini bazana mbongo non sakina mobali na ba souffrir na mobali na tout ça mais accompagner noko mo uti poto aye azolala na flat moto nini alani na mobali ya poto pona nini kasalandi mobali ya poto wana ta mususu amoni na mbongo po azana mbongo atiki bo bakemba na ye donc banda soki wapi ti atiki ye akelanda mbongo mais ko landa mbongo wana tala mbongo ngo azwaka ngondenge nini ta mususu azwaka mwasi ya mai est-ce que tango yo mobali otana mobali na mwasi ya mai est-ce que mwasi ya mai wana aolinga mobali otana na mwasi mususu aolinga te ozomona yango wana omona déjà que basi mususu bakomo kobela maboma pamba likolo ya nini likolo ya kolanda mbongo mutu so uti poto ayebi ndenge ayeli te mais tanga moni ka ba stemai banini tout ça oh wala aye na mbongo ali amipesi ni bango balinga mbongo ndenze mo ba yembi balela mbongo peza babati akini balela mbongo atiki noko na alandi wana ozomona yango moni lelo nde mibali pe akini baolinga mo basi ya poto biso pe tolinga basi ya poto po biso pe bango pe baza na mbongo te il faut ngaka ndenge na zabo so na moni moi elamba moi short moko ya bien moi nini moi ketch donc wana omona déjà que kasi ngape donc tozwa ka banzela c'est bolingo ko sala to bolingo saka ya mbongo bolingo pe ko sala mais bolingo pe ya mbongo pe kindaka musika te bon mukolo mbongo ekosila siko osala ndeni c'est ekozala mobali so mbongo esili mwasi akimi ubie yo mwasi mbongo ekimi yo ngape mobali na sani na kimi na ngai poto c'est que wana eza bolingo ka mbo ya mbongo donc bolingo intérêt bo s'abonner toujours là na Kini Makambo TV tozo poser ka ba question tozo kende donc c'est là yo ndenge lobi ke non basi ya poto baza bien basunga rapé pour so mobali azozanga mais oya biso basi na biso bazokima biso pona nini bango balingi mbongo eza bongo bango na pona mbongo penza balela mbongo balela mbongo makasi na comprendre te eza nini mbongo ngo tokosoka ti wapi so mbongo esili tokosala ndenge nini grand journaliste ata yo moko nazala na lisika na zali voter no basa poto basungaka pe basungaka basunga basa ya poto penza so amoni penza ke ozana mwa elo mo boye se pelisa ye ata na mbongo afungwami na ye par rapport ba oya biso penza ata azana ngo ebele aobomba nano po 6 francs na yo. Ouais, merci bien. Tous s'abonner toujours na Kini Makambo TV. Tous en on a biso Christian Mbondaza awa. Balobi en tout cas, tout long là-bas infidèle. Oyo ezama be. Tout long lango. Tous à la fidèle. Tout long là-bas infidèle. Na babolingo oyo zoleka awa. Bon siko pona nini basi pe. Donc moi si to lobeli yango donc mibali bakendaka boye mpona basi bazosonga basi pe bazokima na bango mibali na biso ya Kini. Pourquoi? Parce que po balingi mbongo. Parce que selon yo olinga obala mwasi ya ekolo nini.
bon Congo Muswahili banisko koloni olinga obala lelo obala c'est koloni ngana obala ka Muswahili oh poni Muswahili Muswahili donc etala azalaka penza kitoko afungwa makana makambo nyotso oh makambo nini Muswahili ataka lokola mundele ya viva ka lokola mundele so azana mbongo afungwa melomba la moko mba moko so kolamba nyotso donc ye talaka kombo Muswahili so tala bikolo nyonso tozana ngo awa na Congo so otangika kombo Muswahili donc mutu nyonso azawa ne faut pas muka po ayebi déjà ke wana donc Muswahili penze ya solo ça va chete ndembité merci bien vraiment to se pelinde on a biso apesi bozomona déjà ba jeune ne bazolo ba masolo o kenon ya basi ya poto na basi ya Kinshasa dans les réseaux capitales et que basi ya Kinshasa balingi mbongo mingi oui ata bolingo ezali mais mbongo ezoleka yango bazokima mibali na bango bazola na mibali ya poto yango moni bango pe mibali balibite 7 fois 8 fois 9 fois biso pe tolinga basi ya poto po basi ya poto pe bazo raisonner bango bien selon vie na bango mais moi mot de la fin na yo oko pesa bango avo pesa ba dédicace na yo conseil nini o pesa basi wana na mibali wana o balanda ka bongo bazala ndenge nini bon ya boy mobali asala ndenge bon eza lokola ngai so na lingi mwasi oyo aza na mbongo donc na avant nanu na toka bwana ou bien na linga ye nanu il faut na yeba nanu mbongo wana azwaka ngo ndeni bolingwa mbongo ekendaka nango musika te mbongo esilaka ezalaka makasa mbongo azonga na mabe azwa na mabe na bolingo ka ya mbongo ozomona siko makambo ngo nde ezalaka moto pesi toli ya kolobaka kembo biso baya ya tokanga matoi toboma pe miso ya kolobaka bilula lula so ko lula pe eloko merci bien vraiment au lieu le bololo bo s'abonner toujours na Kin Makambo TV bokoza la décité balobi ki mbangu mabele mame mabele fumuki mbangu bale kaze banzazi kale banzazi base en tout cas papa Riki lo mai balobi ngakati e kaukaka te régie des hommes ko fongwama e kokwe bato ba komela babi fumu beach le fumu chief yemoro babi vena DAJ Italia mamweni fumu ozana bezo somo mabele okene ba bibwa okene maluku na kati kuna tina bandundu contacter biso on pesa numéro ya mfumu DAJ Italia mambweni tobosani pete bichi bishiri soki topesi mambote te kozala mabe mama Esther Botambia na Paris famille mabota bino nyoso bozala wana na France balobi chichi mafuta D3 basanga na 5 te basala toujours D3 kadika demande London balobi mama na bango mama alfa mopanzi pena ya papa biso régie des eaux ya yango wana bami mpanzi kuna Mahadia ya yango wana bana tukuna bapesi na mpaka Chico Ferre na Paris soki na bosani naza egra balobi pena Jenny Dial na États-Unis la douce moi ça pembe bana tu balobaka munoko ba anglais munoko ba américain babi luzulu ilunga zelba makaba mwana vena biso ale makaba ya wenge abeta guitare na mpaka moto afilmanga na bosani yote babu image Patrick Chidi to sangana wana honorable nanunzao mama merveille numéro 33 to voto na bandal to bosana yote Sandra Fonction 3 étoiles maman na Isaac Jogo maman na Christiana la belle sans oublier bébé na biso Miliana Linga azana sokola kitoko mimi ba comment na France ya ngwana mwasa pembe mwasa botama métis ya famille mabota na ebisa yo Deborah Kiro mwana poto Deborah Mukoko mwana poto tatu de Tchatche na États-Unis motema pena ya ngai ndeko nanga camarade nanga to uta musika o ayebite ari mwana kumeso famille kumeso to sangani wana tapis rouge na Paris bayebi te ndeka na ebisa kabino mami nzemba les vraies valeurs d'une femme respectueuse alingara buso bate selon paka na paka babi Otis Ford malili ya Congo nulle part ailleurs ezaka wana na presse direction ya gambela na kwe lukandu olingi mutuka na yo ba toute marque française marque anglais américaine nyonso ezali wana hollandaise tous les marques ba mituka oyena ngo wana okozoma lili ya Congo famille Okitembo Johnson Okitembo Agnès Okitembo papa Okitembo famille Tonenemo famille Fanabia famille Lunjitisa famille Omanga famille Manzombi to sala wana to sangana sukale koma mungu ate